Breaking news. Naïbi Keboza, Ebele Kolanda, Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle, pasteur et diaspora, Oyo, Azob Sabino Makamu, Ninezo de Ghana Congo, Peazo Tali Sabino, na émission Poatalas, ko Poata Batu, tout ya misala mabe, o Basimba Soloka, Bazo ya na kombo na Yesu, parce que Bible lobi, Natangwa Suka, Batu Bakopona, ba faux ba prophète, ba kolinga ba betela ba ma solo ba balingi do ba boyi nzambe me balandi bato soloka po ba yoka masapo ba balingi. Alors bato ba yana ba vérité ba yana ba révélation bato kolinga bango te po bato ebele baza ya kobeba. Alors eloko liboso na ngonga oyo na banzi bolandi bato bele ba benginga bato tuna programme na biso ya Sentinelle TV za ndeni de lundi à vendredi. Chaque jour à 23h, tu as breaking news. De lundi à vendredi. Vendredi, à 23h, tu as une émission Otobengi Intercession Miracle. Vendredi, à minuit, tu as donc c'est-à-dire samedi, à 1h du matin, tu as une interview, il y a Proverbe 30-30 na Mama Bena. Et chaque vendredi, à minuit, c'est-à-dire samedi, à 1h. Puis dimanche, Bogoy Kolanda, Matéa, tokaka émission à samedi et tikibino ko passer dimanche pobo landango kitoko. Alors nangonga oyo ba révélation toza nango pona Congo. Moïse Katumbi kisa Vital Kamerhe Kabila bango trois bazali équipe moko ba komi na phase finale ya ko balkaniser mboka. C'est-à-dire bazo o bozoko Kabila ninga kanga Moïse Kabila zo sala boy bapekisi Moïse akende na avion asala bona boye ezali po bazo tindike bazo tie pression asala ke asali sécession katangaise yango moni ba kiungu ba pembeni na ye po ba kiungu baza bato akala balinga ba sécession. Alors bazo linga basala sécession. Moïse Katumbi akozalaka ne jamais président Congo mais yena Vital Kamerhe bazali bongo na Kabila batu oyo ba anglais bazo linga Congo ekabona po tangu oyo Kabila Moïse Katumbi a la sécession Katanga elongwe. Alors Vital Kamerhe pe akokende na este asali sécession alobi yepe akena este balongwe. Comme ça Kabila akotika na Kinshasa yango bomona ike ne mwana nsemi pe alobaki ete ba ne Congo ezali Kinshasa na ba Congo basala kokabwana. Yango bomoni bato ebele bakomolobela déjà kokabwana mais ba américain balingi yango te. Ba américain balingi Congo ezala ini yango moni bazo pressé kokendo kosala nini élection. Alors papa na biso Tshisekedi ayebi yango Tshisekedi l'air azo linga kokende dialogue ezali pona ko empêcher éclatement po Kabila Kamerhe na Katumbi bazo sala plan Congo ekota na guerre po bango basala sécession. Yango na bazo boya dialogue. Oh Tshisekedi azo linga dialogue po oni epekisa makambo oyo Kabila na bana bani basala. Alors normalement na masolo nezo kende Tshisekedi ne muto azo linga ko sauver Congo parce que Kabila Katumbi na Moïse na Vital Kamerhe bazo linga Congo ezala éclater. Alors eloko Moïse nani kisa Katumbi azobo nani kisa Kamerhe azobo senzani l'air bakosa la sécession bakokende na est wana yango moni bazokotaka ba Rwanda ba soda kota est bakoboma Vital parce que Vital azaka na sida et puis Vital aza utu bakoboma bazolinga ba use nde ba usaki Mose Kabila babomiye sima batie tuti pour ba créer tuti land. C'est-à-dire eloko ko sauver Congo na ngunga oyo ezali soulèvement populaire. Mais pourquoi mboke komi bongo? Mboke komi bongo po ba pasteur nyonso église de réveil, ba pasteur nyonso catholique, ba pasteur nyonso to ya Kimbangu, bazali ba traître, bazali normalement bato futo kata bango mituto tumba bango po baza ba ennemi ya Congo, bango bato ba trahir mboka. Preuve yango moni musique chrétienne ezaka souté. Ba musicien chrétien nyonso to ba bata kisi ba bata soloka bato mabe yango nzambe akomi koboma ba konzina bango ba o ba kola na kati ya kindoki. Alors tango ndeko na biso ya mwasi Marie Misambo akufi botala ndenge bazali kolela bango nyonso bazo banga po bayebi ete nzambe akomi kobeta bango pe lisusu mutu nyonso oyo akendeki na cimetière botala video wana bie bazosala ba acte ba signe maçonnique ba signe boya sala mwana boya sala mutu boya faut aller na délivrance parce que groupe wana bazé belé basimbaki soloka bazali bongo et puis
na koyebisa bino bolobaka ko proverbe alobaka mutu aza na bomoi azoloba te soki akufi alobi. Alors na ngonga oyo bomoni monde entier nzambe atelemisi basali na nzambe baprofete bakomi koyebisa bino na gabonais aleki koyebisa bino makambo nini ezosalama, c'est-à-dire na ngongo toyebi ete so tomoni mutu na fleur rouge na suki, c'est-à-dire aza sirène des eaux ese eyebani lelo. Donc bina file proverbe aza na raison. Sikoyo prophétie mosusu oyo nazoloba lor mbongo na nakufi te aza vivante, Christian na nakufi te baa vivant, Christian na lor mbongo bakabwana kala batikala na bolingo ya complaisance po baplaire bato. Mpona nini nazotinda lor mbongo aleka yebisa bino relation nini bazalaka nango na Olive. Soki lor mbongo aza mokristo akoteya Olive atika kozala pembeni assassin, atika koboma bato akoma mokristo. Mais lor mbongo na Olive bazali na ba relation intime, ba relation ba lesbienne. Et puis nzambe azoloba lor mbongo ngonga ngoyo oyambola, ngonga ngoyo leka liboso otubela babondela nzambe pona yo, parce que soko kebite yo kozala la prochaine, parce que bozana ba relation amabe. Alors proverbe abeleli lor mbongo na nakufi te aza vivant. Soki tembe botuna Christian pona ni akoma kindumba, pona ni Christian bimaka na ba fille nyoso tu ya chorale lor mbongo pona ko se venger, abi ke mwasi na ye akoma na ba relation ya mabe satanique na nzambe na mwasi ya Rwanda Kabila. Alors bato bino kolobi bazo salela nzambe bango wana. Alors proverbe soka lobi ayoki mongongo utie pa nzambe yo za nani. En passant nazosenga na bato nyonso oyo bazoluka adresse nanga oyo bani bafunda ngai na parquet na tribunal ezala famille ya Marie Misambu babenganga na kopesa bango numéro nanga na kopesa bango adresse nanga, mais bayeba ke mulongo ekozala mulai parce que bato baliaki likelemba batour ekolandana oyo mpe na posa makofi alukanga apesa ngai rendez-vous na kobeta ye copieusement parce que naza na raison. Onction Samson ekosalama parce que soki mutu fu bobeta chibwabwa oyo abimisi ba réalité ndenge mowe ya bomaki libala na bango oyo aye kobimisa ba réalité ya makangu na ye nde baswanaka na mwasi na ye. Soki kobeta fu bobeta mama Tumba Shaomba oyo bayebeli ye na ko escroquer basi ba bijou na poto atiki ba bijou ake kozwa mwana moko azaki na problème a kopema na Kinshasa alobi o asekwisi et pourtant boyebi bien que soki mutu ana koma ezana mutu moko te hôpital moko te ko bimisa mwana muke ana koma bakende kotindika ye asambela pona ni lokuta boy, c'est-à-dire proverbe alobi yango na ngonga oyo batu oyo futo telemela bango bato futo empêcher ezali Vital Kamerhe ezali Moïse Katumbi ezali Kabila bazo travailler pour l'intérêt ba Congo te ba Rwandais basali ke bakoma populaire ba Rwandais bazo tindika bango po bakabola Congo, c'est-à-dire poke ya solo yango wana Congo ezo kabona pona nini parce que homme fort ya Congo eza église. Bible ezoloba ennemi avant akota azwa ndaku akangaka homme fort, soka akangi homme fort sima azwi possession. Na Congo homme fort ezaki église bayembi bamondiato bapasteur bato akisi lelo mutu lokola Kinsiami nazali chef ya église de réveil boyebi kisi boni Kinsiami naza nango champion akobima na basi ya bato bon bakutino bango nyonso tu bata baframason bapasteur wana nyonso tu bamutombo bango tu baframason babunga nzambe kala. Bon bango moko baza bandoki bayembi mpe bandoki bato wana nyonso bazoyembela nzambe te yango na moni nzambe akomi kobeta bango. Donc proverbe alobi. Alors pona mwana mwasi oyo Marie-Laure oyo azoleka na Congo mikili esengeli boyeba ezali site ya batu ya mabe, site ya bakolabo Kabila pesi bango mbongo po batia distraction na communauté. Botala bien émission eleka na Congo mikili ezala émission lebelaka mboka te, ezala émission éducative te, ezali émission ya buzoba pe batia batu oyo ba chroniqueuse ya buzoba oyo bazopesa esprit d'égarement, esprit ya sorcellerie pe esprit ya impudicité bato kwa ba Marie-Laure. Tala siko ayaki na Londres awa basimbisi ye touche bapesi ye $10,000 na kobai moko oyo azali atteint na bokono ndenga zawana akende na hôpital aye la bino fiche na ye bapesi ye sida awa na Angleterre lera yaki basimbisaki ye touche. Alors bato ndenge wana nde bino bozo landaka na bandako na bino oyo bazoya na impudicité oyo azoya na immoralité oyo azoya bongo na esprit moko ya égarement. Donc ba émission ndenge wana bolanda yango te ezali radio pen du soir
ezali bongo Kazarema, ezali bongo Congo Mikili, ezali site ya basataniste pe Kabila pesi yango mbongo mpona kotia distraction kopengwisa bakongolais yango moni bazo s'attaquer na proverbe 30-30 po ye mutu ayako panza poke soki proverbe abimisaki ba réalité te mbe ba vidéo oyo to esalami te mbe bomoni ba chef coutumier kondima te ke mutu na biso aye toyambi ye bien asa lokola mbili ya belle mbe bomoni ba pede kobima te parce que proverbe alobaki nzambe mutu atindaki nga na lobi nga na nzambe naza na autorité naza majorité mutu moko akobangisa nga te parce que boka moke soki boye na makofi bokozwa onction ya Samson soki boye na révélation bokomona yango mpe donc na nzambe nakobanga ata mutu moko te nazali alors ezali ndenge wana mpe lisusu tozali na problème akoyebisa bana basi ke bato ya sida batomboki soki omoni mutu azolukoki fiancé eloko ya liboso avant relation nyonso tindika ye akende osalisa examen bato ebele bazwi basida bali kokufa bango moko te bazolukaka ba jeune fille kolukaka bango fiançailles mpo bakabola sida ezali mawa mingi kinsiamina il faut expliquer bino Yesu alobi venez chez moi vous tous qui êtes fatigués je vais vous donner du repos mais ye na orchestre na ye à la puissance balobi Jésus met moi au dos Jésus atia bango na mokongo bapesa bino verset biblique nini Jésus atia bino na mokolo nyonso wana ezali ba cri maçonnique ba cri ya ba sataniste apengwisa bana wana nyonso tu ezali mawa trop ezali égarement mutu tu akomeka na tribunal ali komemanga na tribunal abenganga na kopesa ye limero na ngai alors mama Ntumba atiki cop ya kobotolaka basi ba bijou akosala buzoba na kati ya poto leki na nga na kati ya France Aline Kawanga en tout cas eloko tindaki komi merci nzambe amona yo ne masikatende esengeli oyeba ke ne na sikatende auti ko bomisa pasteur Mukuna ebende pasteur armé de l'Éternel auti bomisa ye aleka sabino pona nini ne masikatende azobosa ke papa na ye akufa po papa na zaki muta soloka alingaki kokende na Brazzaville kokundula ebembe ya roi Makoko na makambo ya de Brazza babeta ekake ya bokoko kuna yango akufela ne masoka yamboli te atiki pe drogue te atiki soloka te akokufa pe kaka ndengo na passé kanda nzambe ezali likolo na ye ezalaki breaking news depuis na garden ya Mongaliema na Manchester et puis tozoleka live na Sentinel TV tozoleka pe live na Sofkin TV en direct ya Canada. Alors les déplacés de Walendu Bindi réclament la sécurité de leur village. Alors faux pasteur Mugalu na Kalev Mutombo ya Aner basali plan diabolique pour na ko déstabiliser proverbe koko sele makambo bafuti Congo Mikili mbongo mingi bafuti RTNC Kazarema pour basala ba émission contre proverbe ya distraction. Alors ngana occupé bango te po nangongo bato bakomi po bato batala bango il faut balobela lisolo proverbe ezali mawa mingi yango bomoni bazali ko sala distraction ndenge bralima na inibra esalaka na kin ko langisa bato po bato ba bundela mboka te alors boke banango. Alors James Nzinga a déclaré que na libosa caméra le balkanisation est une bonne chose. Kabila a engagé dans une logique guerrière contre les Congolais. Motutu oyo azola ta fleur rouge na coin aboye bakazali moto ya soloka moto ya framason moto ya misala mabe. Alors ezali mawamingi ezali mawamingi alors ezali mawamingi. Soulèvement populaire est très important. Yango omoni eloko biso to sala do ba fayulu ba mvemba et les autres bazaba très pour caméra azoko sabango azoyus bango parce que bazolinga ba sauver Kabila basala eloko bazo sala ya ko kabola Congo nyoso tona menzambe akoleka na ko bundela biso pe ko yokela biso ezali mawa mingi lisusu ba faux serviteur bazala ikolela po bayebi ke nzambe akomi ko beta bango yango moni Kofi Olomide atikala ikolobake ba serviteur solo ba te bango nyonso bakutana na ba maison alors fa kwa ya delile si nganga na nganga wale sawa ya nambaso na kin Albert Kankenza Bishop nganga bakanga ba bouche na bango parce que proverbe 30 ayebi bango pe calamité nzamba obeta bango pasi mingi ya poto bazo sala erreur kobengana ka batu oyo il fallait pas babengana nord ezali mawa mingi alors to lobi masolo ndenge yali ba soi-disant ba pasteur yamanzanza sans appel bakota musala na esho na ndenga collaboration na ndenga mawa bakoma ko welela kotea na matanga batiaka offrande te nini te babosani ke bible zoba
plairont avec ceux qui pleurent. Et ça qui bon breaking news à partir il y a Mongalé Matoke bana Vital Kamerhe Kabila Nakatumbi bazol tia pression à ça la sécession pour ba kabola mboka. Et ko sala matin na komona Yesu. Breaking news, Proverbe 30-30.